Oh, no, 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 no. Koza mundu kite. Ata boko. Aujourd'hui aussi, c'est un tosengi na l'état congolais atalela biso problème ya 207 liboso bato bakomi kovanda misato oyo bozomona oyo eza katikati ya makolo ya mwana mwasi bato nde bazosimba bote neti po levier ya vitesse ezoningana na katikati ya makolo na ye ezwa ide kala tobanda kovanda mibale mpo na nini leo tozovanda misato l'état mpe azotala Bon, foutu combien de transport? Bon, foutu 1000 francs. Banda qui ngasa tia wa. Allez, mais c'est là les cailloux, c'est là les cas. Les cas. Afo la malembe. Tena Bexi. Boutu abi. Bouti quartier, vous 1000 fois. C'est là malembe oh. Malembe. Bouti combien? Boutu abi. Bouti 1000 fois. Ya solo. Asu auto likila bangombongo babimisa moto na kati ya auto def wana mama na moto wana uti ko defa na shamba na moto wa kilo pratiquement 23 jours kisimbongo babimisa moto na kati ya donc c'est justice bangomo sans pour autant qu'on a bio la détruire pour moto après ça bango voilà ce qu'ils font. Malem. Si vous avez un discours, vous voyez comment on a dit, il est très tard, il est bon, je vais vous dire pourquoi ou pas. Voilà.
Temba, on va ressemble à un ligne là. Jusqu'à ce que va freiner, on va faire quelque chose de la dame. La dame a négocié. Elle est maintenant obligée de chercher des voies et moyens communs pour la satisfaire. Attends, on signe ça, on va juste donc on va la mettre ça, on va ça très bien. Chabaro. On passe. On a dans l'intérêt. C'est le genre de personnes où on passe. Dans la mission, tu peux jouer des jambons. On va jouer ici. Misi mudu wa zimbongo wakangati likolo ya kana mesa ya usi wana ba kombo bino ngo wa misi limba faut tala ba nao bien très bien tala ba kimi fa ba zuntsila madame wana mbongo ngo pas na mwana yo wana sima mwana ba ndugu moni batike singoli bibi wana population zo on a ça na bumbwa Général alati tenue civile à se déguiser, bien casquette, à cache-nez, au kondimateke, mokonde la police yewana. Bokani Cecily, tin, à côté na 207, au kokanta logo la client normal, avant d'y n'épée na sima. Kasi 207 tango, piège, mounene pona kokanga batu nyonso, oyo basala kamarambo système, ya dedwa lufuyama, mbota likasu, pe kosala tracasserie na nzela. Bota la bino moko, 207 esprit de mort ebimi, na nzela pe bazali kobelela, zando bokasa zando. Côté mususu pe kobelela, boulevard ti kokoma magasin, aye pe na embouteillage akomi atelemi. Bota la bino moko ndeti awa tozali na boulevard du 30 juin, liboso ya BCDC s'il vous plaît. Roulage ba éviter que général azana kata 207 bakangi jeep kokanga bakanga raté babani négociation a koti na kata mutuka akende kozwa kanyaka veut dire madeso bana mbala moko équipe général bakwelie bakangiye ba dépouiller ba kokotsa na kata mutuka o bozali komona kolongwa wana bazwi flambeau baramoto bakomi baramoto botala bino moko awa ba roulage na ba policier ba bandi kosala tracasserie ba éviter que général ana kata 207 tala ndeti ba roulage oyo bazami balé moko aye si liboso chauffeur asengi mbongo kasi mbongo asengi ayete asengi muninga na ye apesi muninga na atie na poche ye pa bandi kosenga ya ye bazwi mbongo bapesi ye mbala moko équipe général bakwelie beko mukamate mufunge bakote na kata mutuka bapusa na liboso bakuti lisu ba ujana oyo ujana bino moko boyebi bazalaka tetu bango bayokela kutu mutute discussion bimena ba bureau de général akitakate akitita nenga kauki akati losako général atunie alobi mbalamo bakote na kata mutuka ana pipo bakenae population ya pembeni basepeli komona ndenge général Silvano Kasonga se déguiser pona koyeba kosisa tracasserie na nzela kolongwa poids lourd destination Tchangu bino moko boyebi cha ndenge moko ya lomoni tozali vraiment ya mboka balingi baza na souci ya kimia eza résumé na notion ya ordre et tranquillité publique yango omoni na week-end passé ba image ba publicité ya mabe bandi koleka pona kolakisa ke avec 15 000 francs okoki kozwa mwasi okoki kokende na ye esika nyonso olingi meme na balabala wana tomoni ke ezali biloko moko ezali koboma jeunesse ezali koboma meme catégorie nyonso ya bato na kati ya mboka esengelaki ko localiser bango pe kokuta bango en flagrance yango tosalaki bazalaki penza o babengaka mutakala na kati ya Lingala police nde latisi bango bilamba na cadre humanitaire. Alors soki biloko wana continue tu vois jusqu'où nous voulons aller yango opération munene salemaki pona kokanga bango na mukolo ya bar wana mukolo ya maison wana azali wana na ba ya tekaka na modèle wana bazali wana pona ko décourager pratique wana
En dehors ya o wana tokangi mpe bainstrument ya musique oyo eza kosala makelele po epermettre bacongolais batravaillaka na kimia. Na kati ya kotravaille na kimia nde congolais mpe akoki koinvente velo, akoki koinvente moto, mutuka o machine songolo pakala na makelele akozala distrait. Yango tosengi na bato nyonso ya Kinshasa kolanda instruction wana ya bakonzi oyo bauti ko réveiller basali yango ba réquisition pour que okutani na biloko wana ya ba nuisance sonore oyebi ko respecter dose ya musique na yote tokangi yo totindi yo kaka ki de droit pour que justice esala mosala nango. Bato ya force du progrès pe bazali wana o bazali tokuti bango bazali kosambisa, bazali ko déguerpir, bazali ko interpeller, bazali kosala nyonso balingi. Ndenge bazali liboso ya biso ezali poto tuna bango qualité na bango. Je pense que bazalaki na charte na force du progrès et force du progrès est dénoncé qu'ils ont infiltré. Alors wana tomoni ke ba infiltré yango bango wana. Bango pe ba okende pas juge. La première bande composée de messieurs Baloni Lewewe alias Les Petits. C'est le chef de bande, domicilié sur l'avenue d'Imambe, numéro 14, quartier Mamayemo, dans la commune de Ngaliema. 2. Makengo Bumba Cédric, sur l'avenue Sans Fil, dans la commune de Mongafula. Enfin 3. Messieurs Kunda Mbuku Renedi, domicilié sur l'avenue Ngufu, numéro 140, dans la commune de Selembao. Cette bande est constituée de malfrats, communément appelés coupeurs de routes, en provenance de la province du Congo central, où ils sont auteurs de plusieurs forfaits. À titre illustratif, sans préjudice des dates, en octobre 2023, ils ont intercepté un camion remorque sur la nationale numéro 1, non loin de Mbanzangu. Mais un militaire en provenance de Matadi pour Kinshasa, qui y était perché sur la remorque, a abattu l'un d'eux, c'est-à-dire leur coauteur, en la personne de monsieur américain. Et ceux-ci ont pris la fuite dans la forêt avant de trouver refuge dans la ville-province de Kinshasa, où ils ont également perpétré plusieurs forfaits, dont le dernier en date et le vol à main armée au domicile de M. Kazadi Sakwa Glodi, 6 avenue Dumbi numéro 5, quartier Kimbwala, dans la commune de Mongafula.
kanga boye ndenge akumba obonga kokoma mosika te po kokanga ye pa kokoma mpe liboso na boni bato botika ye akende kaka amina boye po okanga ngo